bakali mbote na bino tosepeli mpenza koyeba te bozali kolanda biso bipai biso bozwami RTNC3 ezali télévision eye ezali kosunga bino na manakama ye mpo ya kokomisa bino mpenza bayoki to balandi basolosolo mpo ya kokende mosika boyebi te ekolo Congo démocratique ezali na posa kopesa mpe makanisi na bango lolenge ya kotambola lolenge ya esaleli na makambo ndenge na ndenge na mpo yango tokabola makanisi lelo toye bongo komona moko na bakambi banene okati ya ekolo ya biso bakambi babiyamba baye bazali kokamba bato bayike mpo ya kotalisa bango nzela kolamusa makanisi na bango mpe kozongisa bango mpenza lokola bato totangi bongo papa Nkusu ye boyebi ye malamu alekaka mbala mingi na bitando bike bya bino elongo na ye tokokabola makanisi okana uti koloba wana makanisi ndenge etambolisi bokambeli bwa bana somi banso po ete ekolo ekoka kokende bongo liboso. Mbote papa mbote mingi papa Tambwe elongo na bandeko balandi banso na bisika bibisana ozobela mbote mbote mingi papa Tambwe elongo na bandeko balandi banso na bisika bozwami elongo na yo toyi mpenza kosola lokola na otikolo wana kasi yango mpenza bato bani koyeba papa Nkusu azali nani auta wapi asalaka nini? Papa Nkusu to bongo Nkusu Kyambo nzala mpanda longola azali na esongi ya nzela molakisi nzela mpona bayindo lokola babungaka kosala molia kosalaka ezali bongo kokoba mosala moye Fuzuki Mbangu ayaki kosala kobikisa bayindo misika iye bango mosala nde bongo biso tozwi po ete tokoka kopunda etumba tokoba etumba yango mpo bayindo bakoka kobika solo bato oyo bakomi tuna balobi ata ozali molakisi nzela ozali mpenza kokita na mpo ya misala ya Fuzuki Mbangu kasi yango mpenza obanda misala ya etonga e ozali kokamba na nkombo ya vuvamu papa Nkusu asambelaki wapi abandaki ndenge nini mpo tomoni kaka mbala moko motu moko abimi bakolobi biso ete akomi songa nzela matendo mingi na botami na bomwana na ngai baboti na ngai basalaka bato ya mope kasi nayebaka ete na ntango nazalaki na mwana moke wana mboka ezuli banda nde mama na biso mpona ngo tozolaka bato bazokanga lipanda nde natunaki mama lipanda elingi koloba nini nde ayebisaki biso ete tozwi lipanda mondele azali kobeta biso fimbo akobeta biso lisusu fimbo te me tozwi lipanda wana grâce ya Fuzuki Mbangu wana notion ya ebandeli ya maye oyo tozobundela lelo nde kosala ete na bokoli tokolaki emoni lisolo ya mwana moto ntango akolaki ezalaka molai na 1977 kendaka na mboka moko na Kikinga wana nde esika oyo balobeli ngai oza mosali monene na kobundela mboka elongo wana na 81 nakei Mbanzango nakendaki makambo ya mosala mpona nde esika tokutani Fuzuki Mbangu ezalaki na periode ya Pâques nde bongo molimo ekitaki epai na ngai nsima ya kokutana ya komona vision ya Fuzuki Mbangu lokola televizio na bino ezali ngonga mino naza kokata mwa lombango nde ekosala ete kobanda mokolo wana oyo vision wana namonaki Fuzuki Mbangu bakangi ya recherche nazongaki na ndako esika tobandaki kozala nzembo eyelaka ngai me eza nzembo bapevalongo bayembaka opeveliza makanda mabate meki yango kobanda wana ntina lelo na monaka bayindo bazoniokwama ata oza président de la république
nga nazomona te ndenge bato mosusu bamonaka ke non président aza bien na mwasine na bana azolia kasi ngai nakomona eloko ezonyokola ye ezali kozala président ebongi akokisaki président na ye nakomona mpasi ya baparent balingi bakokisaki parent na bango nazomona mpasi ya bato na matali bomoi na bango nde wana sikoyo esalaki te kobanda ntango wana bomoi mpe ekotaki na mpasi mpo nakendeki makambo ya mosala ya mosuni na mbanza ngungu te bandeko mosusu bapemi ngai na lingombo moko ya pebalongo ezalaki bongo armée du christ tosanganaki nano mbanza ngungu nsima nango toye kinshasa nazongi na kinshasa nake kobanda na balabala lubuluzu numero 3 wana ezalaki na kati ya kilombo parce que naye na likambo moko na kati ngai namoni ete mikakatano wana ezali mpo naza na likambo moko nazozanga kokokisa nde wana esalaki te na 85 mikolo moko nazokende na balabala gambela nakomi na kote ya victoire namoni na likolo lokola bandera ekomami dieu voit tout nsima nango ebungi nzambe amonaka nyonso ntango yango ebungi shema sikoyo eye ndenge nini nzambe ayokelaka makambo ya bato nasali shema ngo na mabele wana nsima nango na longwe nakende kotala ndeko moka mosi banaye kosangola na bango ntango nabeteli ye lisolo yango selon ye ayoki suki ya motu etelemi sikoyo atuninga makambo oyo ozwi wapi ntango nangi nayebisa ye nayoki lokola moto asiminga na litoi alobi koloba te nsima nango naye koyebisa nga abi nyonso kobanda omona kokoma te me simbaka kaka nde kobanda ntango wana oyo na bandai komona nazomona oyo nazoyoka nde na bandai kokomango mpe nanu te nazaka buti 91 nde na bandai kotangisa yango wana sikoyo esali ke ntango tozalaki na armée du christ nsima ya komona vision wana nde na balabala force publique croisement force publique farage na coin wana moko mosusu naosala masolo na bandeko na makambo ya mfumuki bango nde esika siko mfumuki bango aye koyebisa te ye nde mobikisi na biso bayimbi mobikisi na biso ezali bango pamba te ntango toyi na armée du christ deja molimo mfumuki bango badeli yango préparé bato ete so olingi bosengaki epai nanga me na mokolo wana nde alisi biso te tanga na bible Matthieu chapitre 15 verset 24 etango natangi namoni wana Yesu alobi je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Donc Yesu atindami kaka mpona bana Israël. Après Matthieu chapitre 10 verset 5, 6 à 7 n'allez pas chez les païens mais allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Alors voilà les instructions Yesu apesi soki na Bible. Donc à partir ya wana nde kosala sikoyo ete koteya sikoyo bato et voilà biso bayimba bobikisi na biso mpomoki bango epesaki oyo epesaki eza facile te moto mpo ayoka te yezu te mpomoki bango ya biso esalaki lokwa bisolo eza tozokende mwa lombango kolandela ngonga lidondo ezalaki mwa moke na armée de christ après tozalaki epai ya papa mbaki na 61e communauté de Jésus-Christ metango toa pa baprotestant wana bayebi nini ezalaki koleka kuna biso tozoteya mfumuki bango bango bamosusu bazoteya yesu dosili mokolo yango ezanga moto na koteya moboyeba ete mokolo yango ezala somo nde wana nsima nango na bandeko bazwi mpe vision lokola biso tozoteya sango ya mfumuki bango bandeko bazoteya yesu ezobalana te nde vala kotelema ya dkb mpe nsima yango bandeko ya ntango tokomi te sango ekobombama lisusu te ifo ebima mpena libanda ifo bayindo bayebango wana nde ezalaki
lisusu opesi mbwambo aboyi tovanda biso wana sikoyo totelemi na recommandation ya Fumu Kimbangu koyebisa bayindo ete bozonga na esika bobungelaki donc yango wana toyebaka vumbamu tokanga na mpandu ovitela solo ezali mpenza malamu mpo ya koyoka lisolo kitoko solo ezali mpenza kitoko koyoka ndimbola oyo papa opesi kasi luka mpe toyini kosolola likambo ya bonsomi ya bayindo kati ya ekolo ndenge bakomi kozwa bonsomi mpenza ya solosolo sika wa mikolo ni boyokani na bino na baye ngomba ya Kimbangu ezalaka mingi po bango bazali koteya oyo bazali koteya bino mpe bozali koteya na nkombo ya Kimbangu kasi makambo makeseni na tondo mingi omoni makambo maza ya kokesana na ntina pamba te maye toza kosolola na bandeko banso baye bazolanda biso na ngonga oyo bazala na bokebi makasi mpenza na yango pamba te biso bayindo ngonga na biso alobi kosi ekoki likambo ndakisa touti koloba ya DKB tosalaka réunion na ndako epai na nga lisolo ya DKB ebandeli epai na biso mpe epai na ngai anamboka Kinshasa likambo ya bandeko ya église kimbangiste soki église kimbangiste ezala fondé na 1921 le 6 avril mpe bakoba mosala ya Fumu Kimbangu lelo tokoki toloba ete vuvamu boye mbele ezali te kasi eloko nini eleka eloko oyo bayindo banso basengeli koyeba mpe bandeko na biso ya église kimbangiste histoire tofalsifie yango te pamba te omoni lelo bayindo bamiyini mpo na nini mpo histoire ezalaki falsifie bayebisi bango te vraie histoire na bango maye maleka makosala lolenge loye bozali lelo maye makosalema mpe lolenge bokozala lelo yango ekosala lolenge bokozala lobi yango nomoni ezala lokomi président de la république ezala lokomi chef de famille ezala lokomi chef ya entreprise eloko ya liboso okosala ezalaka nini il faut consulter histoire il faut consulter histoire mpona oyeba place nini towuti mpe tokomi obotami na kati ya libota baye okuti bakobetelo masolo ya mayemaleka nyonso wana ezali mpona oyeba te ya solo ezali na kati ya famille omoni ata bible oyeba tanga ya bible ya biso tolobaka bato tanga ya bible bayebi yango malamu te mpona nini mpona nini tobina bato bayebi malamu te histoire ya yesu soko fongoli nouveau testament na Matthieu ebandeli kaka bazoyi biso mbala moko bokoko ya yesu mbala moko bayebi biso tala ndenge nini yesu azaleli mwana ya israeli ndenge nini azali na descendance ya jacob ndenge nini azaleli na tribu ya juda ozomona mbala moko histoire na ye sikoyo yo sikoyo ndeko ozolanda biso histoire no ebandeli voilà esika oyo ezosala mpona ozala na kati ya famille wana oyo ozali esengi oyeba histoire ya famille wana mais effort wana esalemi te bayindo bayibe pai towuti yango ezosala biloko tepatepa ezali ntango Fumu Kimbangu atelemi na 1921 ayaki justement azali lokola Moïse ya biso bayindo aza lokola Yesu ya biso bayindo mpona nini mpo Fumu Kimbangu aye na periode oyo biso tosilisi niongo ya bamindele ya 430 ans Exode chapitre 12 verset 40 séjour ya bana Israël na Égypte ezalaki 430 ans po biso tonyongolaki bango eza niongo tosengelaki kofuta tofuti niongo makambo esili Fumu Kimbangu na biso aye po sikoyo alibere biso wana mindele bazalaki déjà averti na 1917 na Fatima mindele lokola bambrouillaki déjà terrain ndenge moko mpe elekelaka kuna kaka na monde ya yesu sikoyo ekosalaka ntango bakangi Fumu Kimbangu
il fallait effacer trace. Omoni, compliqué makambo. Ndenge ngwana bazwi bana ya Mfumukimbangu, papa Kisolokele na papa Diangenda, bakenda bango na colonie scolaire kuna na boma. Or, colonie scolaire, esengeli batu baye bango bien, ezali école ya ba jésuite, eza ya ba catholique. Eza école ya ba kimbangiste te. Donc, ba papa Kisolokele na papa Diangenda préparé na ba impérialiste ba nini ba jésuite, eza po bakomisa bango obstacle ya message même ya tata na bango. Yango na moni ba former bango plus na catholicisme. Quand ça bazui bango bana miki, papa dia nani papa Kisolokele na âge 7 ans, papa Diangenda tango bakangi Mfumukimbangu azalaki na âge 3 ans. Donc bazui tenter ya koyeba pena histoire ya tata na bango. Sikoyo histoire ba raconter bango na ba mindele ba kosi pe bango. Yango esali ke église kimbangiste baye kokela ngo le 24 décembre 1959. Nde Mundele a octroyé personnalité juridique na papa Diangenda après émettre ya 4 janvier 59. Vous avez mon histoire. 4 janvier 59 émettre ya indépendance. 24 décembre 59 de Sikoyo Bandemi pour faire sa personnalité juridique et pas papa Diangenda. Est-ce que parce que il va pas si personnalité juridique voilà bazaba administratif belge catholique. Est-ce que bango bakokaki kopesa liberté ya religion, liberté ya foi kimbangiste na ba congolais oyo Mfumukimbangu abundiselaki bango po bayindo bazwa bosomi ke bakoya kopesa liberté wana te, bayebaki malamu te bana ya lion bana ya léopard tosi tolongoli bango mino na manzaka. Omoni yango sikoyo esalaka divergence wana entre biso na bandeko ya église kimbangiste oyo biso sikoyo tosengaka pa bandeko na biso tolobi te tokozala na eloko ya kowela bino na biso te soki ezali mpona bolamu mpe lobiko ya bayindo toconsulte histoire tokomona point de convergence ekozala parce que Mfumukimbangu ayaki mpona kobikisa biso bayindo soki bandeko ya église kimbangiste mpe balobi yango mabezaka pamba te moyindo nyonso esika nyonso azali Mfumukimbangu alobaki Mundele akokoma mwindu akokoma Mundele e na kobanza s'il faut toloba kaka ke du point de vue ya bavaleur soki yesu aza Mundele aza na valeur makasi Mfumukimbangu azalaki négligé me ntango ekokoma na ngongango ke mutu mwindu akokoma Mundele akokoma mutu mwindu bomoni te ke message ya Jésus na Mundele ekokita message ya Mfumukimbangu na bayindo ekomata. Kasi lelo papa oyo libola wana mpenza ezali kitoko mingi kasi ndenge nini biso bayindo en général le peuple congolais mpona koyoka yo ndenge ozali koloba ezali komona lokola te lipanda mpenza eswami nanu te eza te tokokota na lipanda ya solosolo ndenge nini matondo mingi omoni motuna botuni eza malamu mutu ayebi te kaza na prison akoki mpe koluka bosomi na ye te yambo nano esengeli okangola makanisi ya mutu olakisa ye boloko eza nini pamba te lelo nini ezolakisa ye te toza nano na bosomi te nzoka nde toza na date mobimba oyo tosepelaka tolobi le 30 juin 1960 ezali date ya indépendance nzoka soki ezali date ya indépendance toreklamaki indépendance na biso oyo pena makile sopana ezalaki le 4 janvier 1959 mais sikoyo botala valeur ya le 4 janvier 59 na le 30 juin 60 bokomona te bazoconsidere plus le 30 juin badeconsidere le 4 janvier eloko ezolakisa lelo ke toza na bosomi te pamba te
losambo oyo bayindo basambelaki na période ya esclavagisme transformé na colonisation yango kaka ezocontinue ntina christianisme oyo mundele ayaki na yango ezali arme mpona kolalisa moto mwindo pongi pamba te soki bato mwindo bayebaki te mundele ndenge ayaki bongo ayaki na lokuta po soki mundele abangi na nzambe te kokosele makambo yo sikoyo yo moto mwindo akobango ndendeni parce que ti mundele alobi ke nzambe azaka na mwana moko e mwana ngo aboti ye na nani na mwasi ya moto mwasi ya Joseph azobanga te ke nzambe akosilika parce que nzambe soki aza na posa ya mwasi po abota mwana il faut asala mwasi na ye nzambe spécial ya ye jamais kakoki kozwa fiancé ya Joseph bongo yaya kobotisa ye ezala baproblème Joseph awanga na kazemi bongo nzambe aimposaka volonté ke te parce que ezanga nzambe il faut ndima zemi wana osomona bo Joseph mpe lokola ye nzambe akitelaki ye mpenza boye te ke bakutana basolola eza soki mpe ndoto akondima ndenge nini mpe ndoto yango eza kaka nani nzambe tukom bakokanisa kaka te eza kaka mpe ye mari swati na famille na ye bakosala baje moko boye sikoyo biloko anemona ntango mundele azobanga te azokosa osomona e mundele azokosa moto mwindo ke voilà mama moko akendaka nini mosala dimanche mama wana amata likolo bamema ye na sanza ake kokangama kuna na sanza na bakoni na ye ozomona moto mwindo azokoma te na po ya koraisonne ke avion kuta eleki mutu etondi na bato ebele na kati soki emati eke na distance ya mosika ekomi moke ozokokomona yango malamu te sikoyo moto akozala na sanza oyo azomona na tia wana mabele akozala monene ndenge nini nyonso wana ezomonana ke papa nkusi oza contre mpenza bamindele ngai naza contre lokuta na mabe bazosala omoni kasi tozokabola ko yango nazolimbola tozali contre lokuta na ezaleli ya mabe parce que nakobanza prison basala yango balobi ezali lie ya rééducation soki l'état akangi mutu to moyibi alobi te atie na boloko eza te ake koboma ye alingaka mutu wana mais fo mutu wana asala nini atika konuire société donc soki biso tozoloba lokuta ya mundele na mabe ya mundele elingi koloba te mundele akomisi biso bazoba mabe yango wana toboyi wana yango sikoyo tozolimbola ndeko na biso ete soki na mboka oyo bato batangaki malamu bato bazala mayele ke klase ya mundele ezalaki klase ezoforme bato malamu nayebi te bandeko na ngai bino nyonso bozolanda ngai tozali na nzembo ya lokumu ya mboka na biso hymne national mabe mpe pasi eza nini ntango mundele azalaki aimpose biso français lokola langue officielle aimpose biso religion na ye aimpose biso système éducatif na ye tozwi indépendance bato bazokontinue na système éducatif ya mundele tala sikoyo danger monene baye nyonso basilisi na ekole ya mundele baye banso bazobrandir plus batitre scolaire na bango bazali danger mpona évolution mpe développement ya afrique bokoki kondima mutu oyo azolobaki le Congo c'est un pays souverain parce qu'il a accédé à sa souveraineté le 30 juin 1960 et pour le problème il y a Congo alobi non il faut qu'il y ait l'intervention de la communauté internationale c'est grave ceci comme que na mboka oyo biso toza na batu te est-ce que c'est na papa nkusu apesa la piste de solution na crise oyo kolosa kolobana donc ça peut kolobana mais piste ya solution ezali piste ya solution toye na yango mfumuki mbango atindi aye alobi na période oyo muto moyindo congolais nano ya Afrique ezozela réconciliation entre biso ba politicien basenga peuple pardon parce que ba trahir peuple pendant 57 ans bango ba servir mindele bazalaki kosala pona mundele et non pona peuple baya basenga pardon tout se réconcilier donc va se réconcilier la population tout ça la bomoko tout s'organiser parce que na période tozali trouble to désordre tozali mutatiango eza mundele
mundele atiango mpona nini parce que mundele ayebi esika tokomi eza polele na miso ya bato kasi bato bazokoka kososola te mundele aza na niongo na biso il faut afuta biso sikoyo azoboya tosorganize parce que ayebi ke na période oyo tozali bayindo si balamuki mopepe na bango ya lobiko esi ekomi molima mfumuki mbango esi etelemi milima bakoko na bango esi etelemi soki toambrouye bango te tozokota sikoyo na processus ya kofuta bango na bacontentieux oyo toza nango yango nomoni bacreye eloko oyo yango nazosenga na bandeko na biso bakatolike na bo basambelaka kuna na bo bazali baacteur mitu nazomona awa baévêque conscience na biso nyonso esala parce que baaccord ya le 18 octobre oyo ya cité union africaine ezalaki komonana polele te ezali baaccord na bokambemi ya ndeko na biso Edem Kodjo ezokumba biso na kimia ezangaki kaka eloko moko bandeko na biso ya limete baya bakota bavandisa makanisi mokomona communauté internationale a utilisé basango babimi mission d'office bapesaki bango ya bon office ezalaki mpo bakende kozwa bandeko na biso ya limete baya na bango mpo bakoka kobanda esika moko basango mbala moko babimi bake kokela sikoyo oyo ya bango na centre interdiocésain et soki lelo makambo nyonso eza bloqué situation ekomi mobulu likolo ya basango bakokaki te koréconcilier bato parce que les deux soki soi-disant % batikaki wana ezali graine ya zelo oyo ezoderange biloko ya kitoko balambi ekoti na monoko ya mutu zelo eza na kati azokoka kotafuna susu biloko malamu te zelo ezoderange ye parce que lelo ekomi kaka barespecte ono baccord ozomona awa il faut kaka le 31 décembre mais toza na accord ya monene oyo esangisi biso piste ya solution ndeko na ngai na motuni otuni mpe bandeko bazolanda mpo tolongola traumatisme na mitu ya bato mpo tolongola frustration na mitu ya bato tolongola nyonso ya mabe na mitu ya bato tozali na accord ya le 30 juin 1960 oyo ndeko na ngai ezali fei na kati ya livre d'or oyo Belgique akobimisela misolo ya ebele parce que a violé accord oyo pendant de moins 57 ans toza mopanzi sango caméra ekobendela biso mebotala accord oyo Belgique a signé na Congo soki bokoki kotangela bandeko na biso balandi omoni Belgique gouvernement belge a signé babi de déclaration balobi wana accord déclaration conjointe du gouvernement congolais et belge. Ok. Le Congo accepte ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et la souveraineté internationale. Léopoldville, le 30 juin 1960. Si on attend, on a un ministre belge, la communauté internationale va dire qu'on s'est géré un problème au Congo. On va respecter l'accord. On va respecter la moitié. Est-ce que tout le monde a dit que les Congolais, ceux qui vraiment habitent la bonne foi, tout le peuple, tout le peuple, nakobanda yangwana nazosenga na population nyonso ezola bandeko na ngai oyo bazolanda ngai botia de côté accord ya le 31 décembre oyo ya bamupe eza liwa eza pasi mpona biso parce que aussi longtemps que accord wana etiaki bato nyonso na bomoko te yango moto ekreye babiloko nyonso oyo ya mabe ebongi tosimba biso nyonso accord parce que accord oyo na opposition na majorité na biso population toza kamoko ndenge ezalaki na 1960 tolingi to accéder na nini na indépendance tozozela le 30 juin et tozwi yango tozwi lokasa oyo
lelo soki tosimbi lokasa oyo biso nyonso yango ekosenga mindele bafuta biso niongo na biso, yango ekosenga mindele basenga biso pardon, yango mpe ekosenga kimia ekoka kozala na mboka. Nzoka soki kimia ezali tokotambola malamu. Mais lelo mundele alobaki transition na Congo esalema kozanga mokonzi na bino, kozanga président Kabila. Et nayebi te soki pena peuple congolais aza komindimaka azali peuple kolo Congo. Nayebi te que ça soit Trump mutalobi ou bien Macron mutalobi ou bien Angela Merkel, matala likambo na ya mboka na ye. Kasi oza koloba likambo otambola elongo bazelaki yo mpe okende na nkamba okendaki te ngala kei na nkamba te. Raison ezalaki simple ya kokende na nkamba toyokanaki ke tokokende na nkamba mpona totala bolamu ya mboka ndenge nini kimia ekoki kozalela. Bon, toyokanaki malamu kasi komi la veille lokwa tokende lobi naye komona invitation oyo ezalaki programme oyo ezalaki sikoyo na nkamba ezalaki te bakei kosepela anniversaire to bozongi ya mfumuki mbango na mokili ya molimo na mbotama ya papa Kiangani. Namoni te manaka oyo ezolobake soit nsima ya bosepeli anniversaire wana le 12 octobre ou bien le 13 ou bien le 14 tokozala na masolo matali mboka. Soki ezali kaka mpona kotombela bato mbotama elamu, kosala milulu ya mbotama elamu na ntango mboka ezozika moto, na ntango mboka bazolinga bakoma biso yango, na ntango bazolinga badistraire biso po torate occasion oyo ndenge baratisa biso na bambula eleka mpenza tokokaki kokende te. bayindo bazali kobanga obangaki balobi ozali kobanga balobi tozali kobanga bandeko na bakongo mosusu bazali kuna bazali na pouvoir koleka yo. nalobi tata ngai tozowela pouvoir nana nga nazali oyo nga nazali mutu na mutu azali oyo azali baoyo nyonso bayebi nga nalobaka toko kovanda no esika moko yo kobotola nga oyo ya ngai te mpo nga naza oyo nazali yo mpo oza oyo yo ozali. Soki bato na bato babanganaka oyo nazoloba na kolikya botuna bandeko ya église kimbangiste bonga kutu si nakende nkamba ndefu omoni eloko nakoki napakisa boye ngai kokende nkamba nalobaka bien me bandeko na ngai église kimbangiste nayebi nalobaka nkamba eza même pas propriété privée ya famille biologique ya mfumikimba. Nkamba eza mpona bayindo baso, il faut kutu bafungola porte mpo bayindo baso bayaka na nkamba. Mais awa problème tozalaki nango tozokende na nkamba mpona nini? Omoni eloko eza lokola ata bino bobengisi nga na RTNC nazio na RTNC mpona nini? Mpona ngai ya nasolola bandeko bayindo bazolanda nga na bandako bayeba maye naza nango. Omoni me nazoluka te naye na televizio boye oyo te bandeko bayindo bobetela nga maboko te. Bayindo bakobikela bongo te, bayindo bakobika na maye bazoyoka epai na ngai soki bayoki yango moto na moto amanoli yango atali yango na kati ya bomoi. Donc bandeko na ngai tokoliki ete tokendeki te na raison mpona ordre du jour ebalanaki te na maye esengelaki tobongisa. Toza na pasi yango à travers bino RTNC tosi tolance déjà l'invitation moto nyonso azoyoka biso papier kokomela yo appel ekokomela yo bakushe nyonso tozali oza politicien oza moto ya majorité oza moto ya opposition ozali moto ya société civile ozali na secteur informel to mpe na secteur formel ozali mama maraîchère ozali coutumier ozali nani na mikolo oyo ezoya toza na manaka ya biso nyonso tobanda esika moko totala epai touti esika tokomi mpo toyeba kokende. Alors nasengi mpe na bandeko oyo baza na discours ke transition sans Kabila boefase ya
parce que na kati na libota soki bolingi botonga libota batongaka yango na kienemi te, batongaka yango na bondeko ebolongo l'esprit ya haine na badiscours na bino wana oyo Mobutu oyo Papa Tshisekedi azalaki nango ke moi au pouvoir Mobutu en prison. Donc biloko wana nyonso mindele batiaka yango mpo bozanga kovanda esika moko yango bazolobaki pouvoir epesi yo mbongo mafu soki ezali tata mokeli oyo akeli mokili moto alobi yango d'accord, mais soki mutu moko lokola ye ayebi ke yazalaka na ye corruptible ye po asala likambo malamu mpona bato fo bafuta ye mbongo wana ezanga te. Omoni ngai nayaki na mokili kobundela bayindo, toye kobundela bayindo tozoluka mbongo te, tozoluka bolamu ya bayindo. Nakoki napesa ndakisa moko mpona chef de l'État. Lelo président Kabila aza président de la République. Nani oyo akoleka na télévision akolobake sani ya président de la République alelaka eleki ya bakongole nyonso na monene aza te. Kenzungu oyo alelaka eleki ya bakongole nyonso na monene aza te. Embala mosusu quantité même ya biloko ya kolia oyo yo ozolia na ndako eleki oyo ye azolia. Eloko ezotungisa mokonzi ya mboka ezali responsabilité oyo azali na yango en tant que président. Alingi akumba mboka na ye na bolamu na mission oyo nzambe apesa ye oyo ye alalelaka butu moi oyo akomelaki président na âge ya 29 ans oyo baza koampeshele ye yango akokisa yango te oyo ezaleli ke na periode na ye mundele ayebi bien ke na periode ya 4e président de periode ya ye mundele ya kofuta niongo epai ya bayindo periode wana yango ezali periode ya pardon ya mundele epai ya bayindo 2007 ezalaki kaka na bokambi ya président Kabila mindele sikoyo baye epai ya président na gouvernement na biso peuple mpona koya kosenga pardon baleki na centenaire bakamoufle bamakambo sikoyo bato nde bacomprendre ke non bevenemo ezoleka na kati ya mboka na biso bandeko na biso ya église kimbangiste tozalaki na nkamba na 2013 allemand moko awuti na Berlin na Allemagne oyo mboka esika basalelaka conférence ya destruction ya Afrique oyo bakabwelaki mabele ya Afrique aye kosenga pardon olie tozwa ye toyebisa ye maye basengeli kosala officiellement parce que mindele bomoni baza bato ya mayele mabe lokola bayebi biso malamu bayebi periode tokomi bazosala nyamu nazo babino bandeko na ngai lelo président de la République mpona yebisa bino eloko moko mosusu mokolo président de la République a prêté serment en 2011 le 20 décembre ntango azosala discours na ye ntango alobi kaka ete tolingi tobanda biso moko kolona epai na biso mpe tobanda kotransforme biloko na biso ekendeke baproduit to brit te me ekendeke plus baproduit fini ngai esika nazalaki balandaki émission na ngai nasalaki na radio centrale FM le même jour nalongaleka tosilisi cérémonie wana nazongi nalobi soki ngai na mokolo yango nazalaki kosolola na mokonzi ya mboka alingaki aloba eloko wana te parce que ezali moko ya oyo eboti lisusu pasi omoni makambo ya traitement ya babwa awa Monsieur Kabila ntango alobi ke batraite lisusu nani babwa ekende brit te donc banzete na biso babanda kotraitela yango awa totekisa komwe mabaya crise ekoti na demande ebe eza parmi makambo ebomisa ye petrole ya mwanda eza parmi makambo ebomisa ye donc omoni bandeko na ngai pasi oyo ngai nazoyoka ezali pasi oyo mokonzi ya mboka azoyoka parce que mokonzi ya mboka aza na ele politique ayaki kovanda na kiti wana mpona kolia na komela te
mais bazotia ye dans l'impossibilité ya kosalama ye nzambe azopesa ye. Et chaque fois bakosa meme na makambo ki aza rwandais, mais soki meme aza rwandais oya boye Mobutu centrafricain, Sassou Nguesso Zaïrois, Idi Amin Zaïrois, Nyasigwe Yadema Mungwande, Dos Santos moto ya Sao Tomé Principe, Tshisekedi Angolais, Kasavubu Kabinde. Donc bango pona bango eza na mutu moko te azalaka mwana mboka. Ozomona lelo na kobanja bandeko na ngai ezali pasi na mawa soki lelo mutu mwendo azoluka komi yeba te. Et puis mutu alobaka te olembonga pouvoir eza arme ya faible. Moni ozokosa bato parce que oyebi koza na argument te. Kakola on azoloba ke peuple congolais azoniokwama epuis pasi ebandi avant président Kabila yo yaka lobaki te ebandi kaka siko bonga na kotuna yo na époque coloniale cité ya banoir na kati ya Kinshasa soki ebalanaki na cité ya Mindele na Gombe mais mutu ezolakisaki pasi ezalaki parce que banoir bazokoka kotonga ndako na matériaux durable te bazobeta bato fimbu même mpono tonga ndako na matériaux durable. Lelo président Kabila abotami na 1971 a commis président en 2001. Mais on a bandako kende na Barumbu, kende na Lingwala, kende na commune de Kinshasa, na commune ya Kasavubu, na commune ya Ngiringiri, okokuta bandako ya mabele tina banjili. Dans la même sorte ya bandako ezali na ba commune lokola ba Selembao, ba Bumbu, ba Makala, bandako etongama avant président Kabila comme président. Siko ndenge nini bokoloba ete pasi yo tozoyoka eza ye nakozala d'accord na bino te yango wana nakokontinue kodéfendre vérité tina dernière souffle lobiko ya bayindo bakokosa bayindo te tikino mundele akosenga moyindo pardon tikino mundele akokota na eleko ya kofuta nyongo ya bayindo epuis bayindo bakolamuka kaka ta bokosi bango mbula ebele bakolamuka bakososola pamba te lelo na bakartier kaka otouti ntango ato bacommune wana soki moto moko to mwana moko amekomona na mwa mbongo na ye omoni mpe atongi mwa ndako na ye eza différent na baninga yango moto ezolakisa te soki na quartier wana na commune wana bato nyonso bazwaki misolo ya ebele bele bakartier na biso ebongo batongi botondi totondi botondi mfumukusu mpo ya koyamba biso na émission tokabola makanisi lelo bolandi bino baso ndenge kani auti koloba labandi posa ya biso ezali ete moto nyonso paza na makanisi ya kokabola oyo ekoki kokendisa ekolo ya biso liboso oyo ekoki kofungola makanisi ya bana ya mboka baso akoki mpe kobenga biso lokola basusu mpe bazali kosala yango mpo ya kopesa mpe makanisi na ye eza ya politiki eza ya nkita eza ya eyamba to ya likambo nyonso nini akoki kokabola na yango makanisi mpo ya lelo botika Molindo atana pati yengo atakondima pati nyete yengo oyo pati yengo Molindo atana pati yengo atakondima pati nyete yengo